Jolie coquette sasa, comédienne na biso ya tongo la famille. Makoko otobengaka makoko, aza comédienne na biso abandi penza lelo te, abanda musala na ye depuis kala. Lelo toye na dossier ya sabotage surtout et encore ya libala na ye. Coquette sasa ebela bato bayeba mwa histoire na ye surtout bandeko na biso o balandaka mama Étoiline Ines TV na chaîne na biso ya YouTube. Na sala analyse, na sala plutôt biographie ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Coquette. Coquette sasa batia ezemi. Batia ki ezemi azalaki mwana muke. Parcours na ye eza parcours moko elelisaka. Eza parcours moko esalaka penza pasi. Tango bayaki kotia ezemi, alinga mwana na ye malgré kibo mwana oyo azalaki nango à l'âge de 15 batia yo zemi. Esalaka pasi ya makasi. Alors, nzambe ka ndenge alalaka te, eza na bato mosusu batia ezemi, akomi bibota bota. Mais ye tango batia ki ezemi aboti mwana na ye, en tout cas, apesaki discipline na vie na ye, bien que conseil ya ba parents ezalaki ya papa na ye po mama na ye akufa, mais quand ndenge ezalaka la famille, ye pe atiaki discipline penza na vie na ye, jusqu'à ce que nzambe ayaki kosala ye grâce. Coquette sasa ayaki kokutana na papa na biso beauté image. Beauté image ayaki kobala Coquette. Je me rappelle même na jour kaka ya prédote ya Coquette sasa. Déjà ba photo ebimaki sur les réseaux sociaux et belé bayaki kofinga Coquette que non atako tula ok kobala mwana muke yo na ajwana il faut bala batuneti ba papa alema bana il faut bala batuneti ba Omar Kabongo mobali wana aza mwana muke aza mobali ya aza mobali moko ya age na yote batu baloba jusqu'à ce que d'autres salamaki tango mariage ya Coquette eye ko salema et salemi c'était un samedi tola la kaboye atako tu ba félicitations et quotité toyaki directement komona ba sortie médiatique ya Rit Kimwanga ex mwasi ya mobali na ye asalaki ba sortie médiatique ya makasi la famille. Imaginez ozokota na ndako ya libala oza sika directement ex ya mobali na yo aya kosambwisa yo sur les réseaux sociaux. Batu mosusu o baza na réseaux sociaux te, bayebani na réseaux sociaux te, ex ya mobali na yo aya kosambwisa yo na quartier. Quartier batu nyonso bayebi ke eza na fille moko kuna auti kosala libala, auti kosala mariage. Quelle humiliation! Batu olie baya kopesa bas félicitations na Coquette sasa, la plupart a batu bayaki nde kofinga Coquette, bayaki kofinga mobali na ye. Bayaki koyebisa Coquette comment aza etula, comment atula azo kende kowele la libala la famille esalaki pasi ya makasi. Toyebi biso nyonso mobala Coquette azalaka bongo na poto après mariage na bango avant ko tu libala azalaki na poto makambo na nyonso asalaki na poto ayaki kozonga na ekin ezalaki ka pona libala. Après libala na bango mobala Coquette azongaki lisusu poto. Tango azongaki poto, tovandaki, après kaka soki inane ya mariage na bango, tomonaki ba photo na ba video, yandeko na biso Anna Armstrong, na ebite soki na prononcer kombo yango bien, na mobala Coquette. En tout cas, la famille ezalaki choc ya makasi. Moi, personnellement, j'étais choqué na makambo oyelekaki. Ezalaki lisusu humiliation ya makasi na côté ya ndeko na biso Coquette. Mais comme mobali na ye kane balobaka mobali soki alingi mwasi ata soki mobali akutani na ba piège ya ndenge na ndenge soki alingi mwasi na ye alingi mwasi na ye mobali Coquette ayaki kosenga bolimbisi publiquement oto monaka ce n'est pas donné à n'importe quel mobali mosusu akoki azosala kindumba akomi pe kofinga yo mwasi bamibali mosusu toyebi eza na bato ebele lelo bajijaka Coquette mais bazo vivre ba makambo wana na bandako na bango mwasi penza akangi ye na mwasi mosusu mais mobali akomi pe kobeta mwasi akomi pe kofinga mwasi wana pe avandika na ndako ya libala tomona yango mais beauté image asengaki bolimbisi pa ya Coquette publiquement asala video pona osenga bolimbisi
ezalaki bolimbisi moko ya koforce te, mais ebimaki mpenza na motema na ye moko, andima humiliation asenga bolimbisi na mwasi na ye. Totaki komona awa ndeko na biso ya mwasi lisusu star na biso ya tongo Coquette Sasa akutaki kokende poto pona ko rejoindre mobali na ye kandenge ezalaka visite ko rejoindre koto te nanu ezaka visite koko makuna toye komona mosusu aye kobima kande balobaka mwasi mosusu bima to mona yo la famille toya komona ex lisusu ya mobali na ye na kombo ya Loriane soki Loriane ye pe aye kobima na poasa aye kobimisa ba makambo keno azalaka mwasi ya beauté image tomoni tinda ba camarades na ye baye kobimisa ba appel o basalaki appel à conférence bango nyonso ensemble babimisi yango na poasa po na koyaka kaka kokitisa ndeko na biso ya mwasi Coquette que non mobali na yo yo soki ozate biso nde tozwaka ye. La famille eza na eloko na ningi na loba. Premièrement, courage na Coquette Sasa et surtout félicitations. Tu es une femme forte na kolobango. Et aussi, eza na eloko moko o na kolinga koyebisa Coquette. Koyebisa pe basi mosusu o bazoleka na ba moment o Coquette azoleka nango. Parce que je sais que ce n'est pas seulement Coquette. Basi ebele ya mabala. Bazoleka na ba humiliation ya makasi concernant kindumba ya mibali. Eza na bibali mosusu basalaka kindumba pas parce que balingi, pas parce que basepeli. Ba mibali mosusu ba se retrouvaka na kindumba ba lien familial, surtout ba lien ya célibat o elandaka basi. Eza na basi mosusu mosusu bandoki ya famille na yo batikala kolinga o bala te bandoki ya famille na bino batikala kolinga yo kota na ndako ya libala te. Siko bato bongo soki okoti na ndako ya libala okozwa bitumba na bitumba, okozwa ba humiliation na ba humiliation. Alors yango c'est vraiment important soki oza na famille na yo kane tozalaka oza mutu moko sambelaka s'il vous plaît sambelaka ilakisaka yebisaka nzambe alakisa yo bitumba nini balwa nini batia na famille na bino pour que oyeba ndenge nini ya kobundisa ngo likolo nango soki oyebi balwa oyo eza imposé na bavi na bino ekopesa yo mayele ata soki moma moko boye komeli yo okoyeba ndenge nini ya koagir. Mais soki oyebi ba loi o ba imposa binote yango bomona bato mosusu abali lelo à l'occasion de quelque chose ya muke kaka alongwe atiki libala atiena libala mosusu même chose ezo se répétaka muto aye ko sutuka akusi akoti soki na mabala 10 mosusu ezalaka bongo omoni bato neti ba Coquette asi a comprendre na eje ayebi ke eza bitumba famille na biso bando lingana bala te eza esprit ya célibat o ezo benda kangai yango nga pe na kolashe te na kotika te yango bomona Coquette malgré ba humiliation o ezo salema Coquette aza toujours soudé epai ya mobali na ye aza toujours wana kote ya mobali na ye eza bongo la famille yo moto pe ozoleka na ba moma ya bongo s'il te plaît kozalaka pressé te ke non nakata libala na bomalanga libala na kende pa na biso okende bien sûr epa na bino tango kozala kuna ozala lisusu besoin kobala siko soki bitumba wana eza bitumba o elandaka yo yebaki na libala mosusu o kokota même bitumba ko banolanda yo ezalaka bongo ezalaka penza bongo eloko penga na oloba na papa na biso beauté image eloko kana koloba lakisa mama koko kande o lakisaka ye bolingo je sais que bitumba mingi bazoya pa na yo bazoya pe na yo diable azotindelaka yo basi ya bandenge na ndenge. Mais vie de prière aussi eza important biso tolingi yo oza semeki na biso international semeki na biso national bitumba eza makasi alors oza pe la personne la oyo aza mieux placée pour koya eza vraiment important et surtout na France wana bunda pour que makambo nyonso esimba mwasi na yo arejoindre yo mosusu diable pe azokota azomona kaka mobali aza ye moko boyebi mobali surtout soki asi abala ezalaka mpasi mobali abanda ye moko pendant des mois et des mois parce que nini baza boye basala
asalaka pocket aza na kisasa mobali na ye aza na poto pasi imagine wana nyonso ezalaka pasi mpona nzambe alola mais on s'est 4 jours libanda ozoyade. Non, c'est pas bien. Osali 4 jours ozoya na ndako. Bote oya te faut pesa ka loya ni mbongo ne boka bo po biwa mbongo loya ni te. J'ai tout là. Ndeko na ngela. Bote aye, bote abenima eleki. Laurent bando baza ko za clair. Za clair na bando baza awa. Comme pour moi tout ba méchant. Bote to ma bote ba non. Laurent ba méchant. Baba baza bazo ka ngai. Loba ko ngai bona yo, ne bona na musi yo. Laurent ni nini yo o mo ki o kena so bana, elle joue nini. Mais il y a pas même 5 jours. Joue nini. Même 5 jours passés. N'importe quoi. Alors, un mot, Zaka. Oh, et ça, c'est une semaine. C'est une semaine. Natunio, et ça, c'est une semaine. Natunio, osali un mois libanda. Osali un mois libanda. Il y a débatté. Natunio. Oh, osali un mois libanda, tout dimi, il n'y a pas même une semaine. Natunio, oh, le délai, moutoyo, quoi, ça, Nagana poso moni les 7. Na oye bisa o moni les 7. Les 7 oyo to datingai na yo. Ozi 500 € na ngana peso 500 € na nga. O moni bambongo na nyotu o na tia na sendeni. Na kozwango après. Mais mukolo okoya. Na na posa oza 500 € na nga ozwaki les 7. O pesa nga o malembe. Na okanga. O moni ka. Naza très bien. Naza agité. Eh boti mambo isalo yana lo malembe ezalate yo kina mwasi na wana mbongo na lo malembe ezalate te yo kina mbongo na ye wana mwasi na bana lo malembe ezalate pe obibi na kata ndaku na ye biloko no eza kata ndoko Lorian yo bi sapatu moko be biloko no eza ndoko Lorian no tindelo ngwa video futa Bilo que j'ai malheureux des 3 kechi, pantalon à pembe, sous vêtements. Na kangi ça on déjà, ils est comment quoi. Na kangi ça on déjà. Pardon? L'on est ça en vidéo si de la j'ai tout réagi parce que j'ai tout atteint quand même la voix. Quand à sur voix wana. Natina ta neka. Makambo ya Makambo Lorian na oloba. Eza lokuta. Laurent, nous sommes passés. Oui, nous sommes pour ça que bana yote. Bote, oza mutu na vie. Bote ko panga Lorian te. Pour ça to kabwana, zera. Nana pour ça to kabwana na kimia, omoni so ye. Mbongo na ngozwa ki les 7 avant voyager. Yo tikela nga. 500 € nanga. Les jours où il y a zong c'est langa 500 €. Sans côté bambongo yo, na tia na sendeni. Omoni nika on a ça pour sur le féliti. Mais boti yo bi wata na 1 € Lorian. Yo tout le ba wata 1 € Lorian te. Lorian te. Olakibana nanga olobi à tout à l'heure. Obimi nanga olakibana nanga à tout à l'heure. Il n'y a pas même 3, il y a pas même 4 jours. Bon, tu as sali combien de jours Libanda? On sali 5 jours Libanda. Mais quand tu as 5 jours Libanda? Mais oui. Yo sali combien de jours Libanda oya tenanda? Une semaine, non. On dit que vous allez andar kumoko. On sali combien de jours? On sali combien de jours dans la nanda côté? Zela, on sali combien de jours? On sali combien de jours Libanda? Natuni osali ko bote yoka osali combien de jours libanda biloko ebima me olala akuna bote olala wapi yo olala wapi osali combien de jours libanda yo osali combien de jours bote kolinga te na maita makambo ya madei keba na oza na maîtrise makasi kolinga te na pete omoni sonyo pesinga kolinga te na silika na sambwa omoni nga ngamo na omelinga na misambwa donc opuse nga te
pousser nga te po edinga kitoko. Beauté, olobe nanga ki ona mbonga Lauriane te. Mais devant Lauriane a avoué que ona 500 na ye. Pesa 500 na ye na mbongo na ye ba caméra ese ni bo kabula ba caméra. Po kokete ko kota ala poto na mbonga Lauriane te. Kokete ko ya poto na mbonga Lauriane te e simba te. Jamais Lauriane ko sa voye cha kokete. Kosa makambu wana tie. Beauté kabona kana basi na ndenga malamu. Omoni ko nyoko 500 euros nango ozwaki leseti ngai na rigeni na yo tokutani le jour nini ana ndako ezalaki le jour nini na rigeni tokutani ana ndako esali combien de jours pas même une semaine ngai na rigeni na yo tozalaki ana ndako tozali na rigeni esali combien de jours esali une semaine déjà pas même une semaine alesiko ozoyesa bato nanga kasi na bima kala yo bima kala olala wapi ozalaka wapi olalaka mpa na yo wi Beauté toyebi ke nde oloba bongo oana kokete mais kokete akota poto na mbonga Lauriane te jamais bacaméra wana bokokabola yango na Lauriane après 500 euros na ye na mbonga biloko balamba jour ya inauguration okosala débat na motu mosusu menanga te oyebinga très bien nakomoni yo kasoni okosala débat onanga te non kosala débat parce que oloba lokuta ngai batindelinga message nga nasooli na jetu lelo bote nasooli na jetu lelo makambo batindelinga pa jetu yango etindike nebisa jetu ya bilolo nalingi lokuta te nakota bote omoni nga s'il te plaît naa na poso nabebana na yo na ndenge mabe te nga kabona na mibala na ndenge mabe te s'il te plaît omoni mbongo ozwaki le 7 ya mois oyo obimaki déjà osali 2 mois 3 mois libanda ti mais mbongo nanga 500 euros ozwaki yango le 7 oyo lole combien le 16 et le 17 donc esali 10 jours merci mais les 7 là oyo siko yo bimi na ozwi 500 euros na pesa 500 euros nga na zwi na pesa 500 euros obimi nango oke nango ale siko nga Lauriane na bimi kizengi mpona lelo batenga meneti baofinga nga lelo bote tokabwana nana débat te na yo te nakosa oyebaki koketa akota ne poto te olukele poto nzela nyonso akota te na mbonga Lauriane oya te nga oyo bapekisanga na vie oyo dans otika losango te nakosala na débat na moto oyo nalali ye te donc tosala débat na yo te oyo tosolai na yo obaki ozongisango le 20 oke kofilme ozongisango le 20 na ozelo le 20 oya opesa mbongo na nga merci beaucoup le 24 problème eza te oyebisa yango ozongisa pas grave kote kita na yo le 24 na bacaméra bokabwana na Lauriane katikati na biloko olia mbongo mpo katikati libala yo na kokati otya makolo na France te union européenne akota le 24 donc le 24 bandeko nanga nyonso bayoki yo le 24 te mifinga kokati otya makolo na poto mboka Lauriane te jamais akotya makolo na mboka Lauriane na poto te non awa ebe moninga te mpona nini pesa na mboka Lauriane otya makolo na poto te azala mwasi upa so eza kala mbonga Lauriane otya makolo na poto te mobali nde aza ndoki aza ndumba eza ndenge na ye auchange te nga naza deba osala na die merci te aza motu na vivi ye merci te bengai bakoba babote po die merci te okompa yango te oyebi respect nazala nango vers yo s'il te plaît papa na nga oyo tosomoninga soki na ovivre na bote nzambe alola seke nga papa na nga lamuka na mabele bote ayokisinga soni mbakombe na miso na bino nga ata bozonga na etalinga te ngai taji ofinga bote na ofingi ye mpo na yo so ozonga na etalinga te ofinga bote na obanga otala moninga mabe nayebetenakosola na bote un jour nayebe te ndeka bokotia na conférence nayebe te nakosola so na tatenga na bote te nasola na bote te banda rigeni azala awa nasola na bote te rigeni ayebi le jour tozala awa obloke mpo ngam natindeli bango nyonso ngam natindeli bango video ya kokete obenga pepe kokete ozala na baba mbanda ebele na poto
Jolie coquette sasa, comédienne na biso ya tongo la famille. Makoko otobengaka makoko, aza comédienne na biso abandi penza lelo te, abanda musala na ye depuis kala. Lelo toye na dossier ya sabotage, surtout et encore ya libala na ye. Coquette sasa, ebela batu bayeba mwa histoire na ye, surtout bandeko na biso o balandaka mama étoiline Ines TV na chaîne na biso ya YouTube. Na sala analyse, na sala plutôt biographie ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Coquette. Coquette sasa batia ezemi. Batia ki ezemi azalaki mwana muke. Parcours na ye eza parcours moko elelisaka. Eza parcours moko esalaka penza pasi. Tango bayaki kotia ezemi, alinga mwana na ye, malgré kibo mwana oyo azalaki nango, à l'âge de 15 batia yo zemi. Esalaka pasi ya makasi. Alors, nzambe ka ndenge alalaka te, eza na batu mosusu batia ezemi, akomi bibota bota. Mais ye tango batia ki ezemi, aboti mwana na ye, en tout cas, apesaki discipline na vie na ye, bien que conseil ya ba parents ezalaki ya papa na ye po mama na ye akufa, mais quand ndenge ezalaka la famille, ye pe atiaki discipline penza na vie na ye, jusqu'à ce que nzambe ayaki kosala ye grâce. Coquette sasa ayaki kokutana na papa na biso beauté image. Beauté image ayaki kobala Coquette. Je me rappelle même na jour kaka ya prédote ya Coquette sasa. Déjà ba photo ebimaki sur les réseaux sociaux et belé bayaki kofinga Coquette que non atako tula ok kobala mwana muke yo na ajwana il faut bala batuneti ba papa alema bana il faut bala batuneti ba umareka bongo mobali wana aza mwana muke aza mobali ya aza mobali moko ya age na yote batu baloba jusqu'à ce que d'autres salamaki tango mariage ya Coquette eye ko salema et salemi c'était un samedi tola la ka boye atako tu ba félicitations et quotité toyaki directement komona ba sortie médiatique ya Rit Kimwanga ex mwasi ya mobali na ye asalaki ba sortie médiatique ya makasi la famille. Imaginez ozokota na ndako ya libala oza sika directement ex ya mobali na yo aya kosambwisa yo sur les réseaux sociaux. Batu mosusu o baza na réseaux sociaux te, bayebani na réseaux sociaux te, ex ya mobali na yo aya kosambwisa yo na quartier. Quartier batu nyonso bayebi ke eza na fille moko kuna auti kosala libala, auti kosala mariage. Quelle humiliation! Batu olie baya kopesa bas félicitations na Coquette sasa, la plupart a batu bayaki nde kofinga Coquette, bayaki kofinga mobali na ye. Bayaki koyebisa Coquette comment aza etula, comment atula azo kende kokowele la libala la famille esalaki pasi ya makasi. Toyebi biso nyonso mobala Coquette azalaka bongo na poto après mariage na bango avant ko tu libala azalaki na poto makamna ye nyonso asalaki na poto ayaki kozonga na ekin ezalaki ka pona libala. Après libala na bango mobala Coquette azongaki lisusu poto. Tango azongaki poto, tovandaki, après kaka soki inane ya mariage na bango, tomonaki ba photo na ba video, yandeko na biso Anna Armstrong, na ebite soki na prononcer kombo yango bien, na mobala Coquette. En tout cas, la famille ezalaki choc ya makasi. Moi, personnellement, j'étais choqué na makambo oyelekaki. Ezalaki lisusu humiliation ya makasi na côté ya ndeko na biso Coquette. Mais comme mobali na ye kande balobaka mobali soki alingi mwasi ata soki mobali akutani na ba piège ya ndenge na ndenge soki alingi mwasi na ye alingi mwasi na ye mobali Coquette ayaki kosenga bolimbisi publiquement otomonaka ce n'est pas donné à n'importe quel mobali mosusu akoki azosala kindumba akomi pe kofinga yo mwasi ba mibali mosusu toyebi eza na bato ebele lelo bajijaka Coquette mais bazo vivre ba makambo wana na bandako na bango mwasi penza akangi ye na mwasi mosusu mais mobali akomi pe kobeta mwasi akomi pe kofinga mwasi wana pe avandika na ndako ya libala tomona yango mais beauté image asengaki bolimbisi pa ya Coquette publiquement asala video pona osenga bolimbisi
ezalaki bolimbisi moko ya koforce te mais ebimaki mpenza na motema na ye moko andima humiliation asenga bolimbisi na mwasi na ye. Totaki komona awa ndeko na biso ya mwasi lisusu star na biso ya ntongo Coquette Sasa akutaki kokende poto mpona korejoindre mobali na ye ka ndenge ezalaka visite korejoindre kutu te nanu ezaka visite kokoma kuna toye komona mosusu aye kobima ka nde balobaka mwasi mosusu bima tomona yo la famille toya komona ex lisusu ya mobali na ye na kombo ya Loriane soki Loriane ye pe aye kobima na poasa aye kobimisa ba makambo keno azalaka mwasi ya beauté image tomoni tinda ba camarade na ye baye kobimisa ba appel o basalaki appel à conférence bango nyonso ensemble babimisi yango na poasa po na koya kaka kokitisa ndeko na biso ya mwasi Coquette que non mobali na yo yo soki ozate biso nde tozwaka ye. La famille eza na eloko na ningi na loba. Premièrement, courage na Coquette Sasa et surtout félicitations. Tu es une femme forte na kolobango. Et aussi, eza na eloko moko o na kolinga koyebisa Coquette. Koyebisa pe basi mosusu o bazoleka na ba moment o Coquette azoleka nango. Parce que je sais que ce n'est pas seulement Coquette. Basi ebele ya mabala. Bazoleka na ba humiliation ya makasi concernant kindumba ya mibali. Eza na bibali mosusu basalaka kindumba pas parce que balingi, pas parce que basepeli. Ba mibali mosusu se retrouvaka na kindumba ba lien familial, surtout ba lien ya célibat o elandaka basi. Eza na basi mosusu mosusu bandoki ya famille na yo batikala kolinga o bala te bandoki ya famille na bino batikala kolinga yo okota na ndako ya libala te. Siko bato ya bongo soki okoti na ndako ya libala okozwa bitumba na bitumba, okozwa ba humiliation na ba humiliation. Alors yango c'est vraiment important soki oza na famille na yo kane tozalaka oza mutu moko sambelaka s'il vous plaît sambelaka ilakisaka yebisaka nzambe alakisa yo bitumba nini balwa nini batia na famille na bino pour que oyeba ndenge nini ya kobundisa ngo likolo nango soki oyebi balwa oyo eza imposé na bavi na bino ekopesa yo mayele ata soki moma moko boye komeli yo okoyeba ndenge nini ya koagir. Mais soki oyebi ba loi o ba imposa bino te yango bomona bato mosusu abali lelo à l'occasion de quelque chose ya muke kaka alongwe atiki libala akena libala mosusu même chose ezo se répétaka mutu aye ko sutuka akusi akoti soki na mabala 10 mosusu ezalaka bongo omoni bato neti ba Coquette asi a comprendre na eje ayebi ke eza bitumba famille na biso bando lingana bala te eza esprit ya célibat o ezo benda kangai yango nga pe na kolashe te na kotika te yango bomona Coquette malgré ba humiliation o ezo salema Coquette aza toujours soudé epai ya mobali na ye aza toujours wana kote ya mobali na ye eza bongo la famille yo moto pe ozoleka na ba moma ya bongo s'il te plaît kozalaka pressé te ke non nakata libala na bomalanga libala na kende pa na biso okende bien sûr epa na bino tango kozala kuna ozala lisusu besoin kobala siko soki bitumba wana eza bitumba o elandaka yo yebaki na libala mosusu o kokota même bitumba ekobanda olanda yo ezalaka bongo ezalaka penza bongo eloko penga na oloba na papa na biso beauté image eloko kana koloba lakisa mama koko kande olakisaka ye bolingo je sais que bitumba mingi bazoya pa na yo diable azotindelaka yo basi ya bandenge na ndenge. Mais vie de prière aussi eza important biso tolingi yo oza semeki na biso international semeki na biso national bitumba eza makasi alors oza pe la personne oyo aza mieux placé pona koya kosunga ndeko na biso mwasi na yo Coquette. Vie de prière eza vraiment important et surtout na France wana bunda pour que makambo nyonso esimba mwasi na yo a rejoindre yo po mosusu diable pe azokota azomona kaka mobali azia ye moko boyebi mobali surtout soki asi abala ezalaka pasi mobali avanda ye moko pendant des mois et des mois parce que ndenge baza boye basalaka Coquette aza na Kisasa mobali na ye aza na poto ba 6 mois
Imagine wana nyonso ezalaka pasi pe mawa zamba lola ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko